Ils ont accompagné cérémonie Samaïli Lelo, la police, les chasses, les marches des athées. Nous avons la police, nous avons la police, président Martin Fayulu m'a dit tu vas soyer la femme a été en papa est au Inda Toti quand on est au Inda on tire la souka. Ok, merci. Tokomi wapi, ça tokomi wapi. Vous avez moteur, moi ça compliqué. Malem. Kendaba. Puesta. Masalanda cortège. De l'autre côté, donc tu kuna kena
Ah, kaka soko tindema. Sikelo bwana kosala. Chip de commandé kuna. Eh, batuti mutuka. Ya malé. Simba moto ya frele. Versement na fane hakuna. Ondimi loto bula te, versement na fane hakuna. Eh, bonne année. Topete bien te bala tibose le tagite. Bonne année. Bonne année, ni on fait bonne année. Bayou ne mo konti bonne année. Na bonne année to sanga ka bala tibose luana. Moni bakazo ebeda ituro ya biete. Yango ya oshina ba obete na biso. Tanga to baina bango banda Pascal. Oh, tola macharate, tola dans la partie politique. Parce que tout va dans la mouka. Tu vas y avoir un moment, donc et tout ça là bas. Viens là. Le commandant du peuple. Kendaka. Commandant! Ah, nous sommes en direct. Le bosso, il n'y a pas présent. Maintenant, il m'a dit que nous sommes la réaction de la police. Vous voulez me tuer? Des assassins! Des assassins!
Il a voulu tuer un député national. Il a voulu me tuer. Le lieutenant-colonel a voulu me tuer un député national. Il a voulu me tuer. C'était l'assassin. La seule est un député national. C'était un assassin. Le lieutenant-colonel est un assassin. On va voir, on continue la lutte, on vous cherchera tous. Mon colonel. C'est qui l'a bongo. 400 000 gars, suite à suite. Il est là aussi à mon amitié. Comme les gouverneurs, tu dis que voilà, il y a le 17 qui sont la marche. Mais marche, on a déjà annoncé le 30 décembre, tant qu'on a solo là, il y a un peuple. Parce que le message, il y a un peuple congolais. Tout solo, il y a une fondation Lumumba. Tout solo, il y a trois réunions. Dengue bango ba okende na messe na cathédrale Notre-Dame du Congo Nini dengue bango ba déposer gerbe de fleurs tout la bango entre 10h30 et midi bango biso siko biso beto ko sala ba messe dengue biso ngana okende na Sainte Famille et puis na Pascal Tobandi marche ya ngona mo monaki to silisi Sainte Famille to na Pascal mais tant que gouverneur a commis biso alors bien que il ne saurait prendre acte, c'est juste ce qu'il a dit. Mais pourquoi? Parce que mon colon est allé mon coloya célébrer nini héros national na biso. Mais biso to binaye oui. Mais biso to célébrer. To sali yo moni ata pancarte moko. Yo moni ata nini moko to mi banderole. Et loko moko te to tikaka à part ba to il pèse ba yi ko tcha drapeau na bango. Mais to tie kaka bando ya pembe. To lobi que to kende ko déposer gerbe de fleurs. To lobi na siko na gouverneur to komelier. To lobi que l'être na yo ils allaient soutenir n'a aucun texte de loi. J'ai vu ça article nini. Alors biso to zongi chez yo. To komela ki yo sur le pied de l'article 26. Siko to zolo sur le pied de l'article 28. Motomoko te ndenge constitution na biso lobi et que yiko to sa mobeko oyo ezali illégal. Sa décision là de ne pas prendre acte, c'est illégal. Et nous avons écrit, nous avons dit aux policiers et au bourgmestre que Bango peut exécuter ordre illégal parce que tout le monde a Bango. À la toute bon, parce que Nalinga qui était un bras de fer. Ce n'est pas le bras de fer. Aujourd'hui, il y a un bras de fer. Il y a un collègue Kanissa, Tango Papa, Lumumba, Baboni. Yé montali bosol baki makambo ya balkanisation. Yé siko zo pesa biso combat na yé wana zo pesa biso makasi. Potolo bake non yé azo ki indépendance na ba kasavu bona obani so bazaki na yé. Mais biso siko toki ko tekali panda wana te.
Yango na bomoni que na lobi que non, bras de fer des athées, tokota. Mais le qu'on a bango c'est quoi que to marché ngai na mutuka bango na makolo na population mususu na makolo. Ton dimi yango ndenge to sala ka mbala mususu bolobi parti ya président Lisanga comme lettre. Mais na tokota lettre wana ba komeni. Le voile là na ba parti non so yo voilà biso nous sozaki na siba. Mais ezali moto akokoma. Ba mususu okomaka parti mi balé misato. OK? Ba mususu koka moko. Donc ezali récupération parce que na yebisiyo que na pesa ki nini wana na le 30 décembre tango na lobaki na nation le 17 marche de deuil et d'indignation. Na lobaki deuil pour nini pour na bandeko bazoboma na Beni et puis pa mususu zinga mboka. Marche d'indignation. Indignation na ndenge bato ya mitema mabe. Oyo bazali na likunya bazali ko tala biloko mboka na biso balingi bango bazwango. Tolobi que indignation pour bakabola mboka na biso. Tolobi boye les 12 et les 13 février. Toko sala conférence forum monene pour l'intégrité territoriale ya Congo. Le programme FRDC. Mais tango yo toza koloba. Toza ko kumisa FRDC. Tango to kumisa ka Mamadou Ndala. Tango to kumisa ka général Baouma. Tango to kumisa ka général Bunja Mabe. Tango to lobi ke bino bande kona biso boza na FRDC. Soki bomoni infiltré azana kati bola ki saye pa ya bana ya mboka. Et ça ko kumisa FRDC. Vous savez, donc en français on dit que nous travaillons par exception. Nous travaillons par exception. Donc exception globale. Wana c'est na bango ya FRDC. Oh, ezali mosala na ngai ya kotambola ya kokende Beni kosala boye ça na koluka te ke bato ba kumisa ngai. FRDC alati Sokoto. Alobi ke ngai na Sokoto pona ko batela la mboka. Ngai bato ba pesi ngai pete o président élu. Mosala na ngai kokende même ba lobi ke o ba ko bomona na Beni na kei Beni. Na fongoli nzela bato balandi et c'est mais tozali na lokumu ya FRDC. Yango tolobi na bana ya mboka to batela ba FRDC na biso parce que moi ina solo na policier wa ba policier ba lobi na ngai que voilà ndenge tozali tango to kotambola wa ba lobi bazwaka 30 000 francs bazoke lo côté ndenge bazali wa balem na même mai ezate ba kotambola moi ba koki kotambola te ngai bino bon ngai pena kita passer bina la sabino que ngai na kotambola na bino ba kokite donc likambo ezali et le coup ya FRDC ndeko tala le message nangaye na l'Assemblée nationale kende 2012 2013 2014 nalobaki boye na nini 2013 ndenge nini armée oyo et bengani M23 donc notre armée FRDC ndenge nini armée wana ekoki kosilisa makambo ya benité ekoki kosilisa makambo ya ST c'est qu'il y a une complicité bande ko na biso ba soldat tous en a besoin na bango oyo ya ba congolais o bazo bunda pona mboka mais pas ba infiltrer mais siko ba zu oyo ya mikonzi minene batie ba infiltrer ndenge na zolanda bande ko surtout ya Beni kuna balaki sibi o bato na pa ba kei kozwa bazwa est-ce que on les a mis en déroute na yebisa kabino boye Kabila azana politique oyo babengaka stop and go Kabila na Tshisekedi ba osala politique wana pona kodalisa bana ya mboka soki bamoni ke bana mboka balobi ya Beni fayulu ake na Beni ambongo ake na Beni ambongo alobi makama balkanisation bokundo wazi balkanisation banani nyoso alobi balkanisation kuna oyo alobi batu nyoso balkanisation OK tolobi ke balkanisation tolobi kala to répéta kaka balkanisation tolobi balkanisation siko babi ke bana ndenge bakino bana mai to doser c'est ça c'est qu'on appelle stop. OK ba stopper ba fongoy ba bike bino bo replier. OK c'est ça le problème. Il faut que total abatuana oyo bakweyi banguna bazali wapi oyo bazoki bazali wapi oyo bakimi wapi bato yo siko ya biso bazui Madina bon na population tout le monde mais to beti maboko biso to beti maboko po to lobike malobo yo to bi epesi bango bo bangi yango na balobaka na monoko mboka na biso na lingala soko moni ndoki fosa la nini belela to beleli to bi mokili mobimba tout ça ko belela
bolingi boteka Congo mais aussi tomoni maele na bino tozui molai na bino bokomeka molai na biso te. Je pense que dans Mboka na biso ne balobaka des fois il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a de mauvais chefs. Nous constatons qu'au sein de police na biso ekambami na ba officier ya ba assassin mingi. J'étais victime moi-même nangaki boyo kino na suis accident monene to na kufi. Lieutenant colonel Oazalaka na échangeur alandi mutuka na ngai apanza mutuka na ngai. Donc ceux qui n'ayebaki okumba te na minute oyo le tobeti masono mosusu. Donc aujourd'hui kopeki sabiso to marché, nous qui sommes contre la balkanisation en République démocratique du Congo, ezali po na ngai acte de traîtrisme oyo tosalama lelo na maboka na bandeko na biso ya policier oyo esalami lelo na gouverneur à ville à Kinshasa. C'est un acte de traîtrisme. Na makambo nyonso mabe ba complot nyonso mabe oyo ezali contre le Congo. Nous nous sommes dit aujourd'hui que nous allons marcher pacifiquement et aller vers l'échangeur, déposer bien sûr une gerbe de fleurs en mémoire à notre héros national Patrice Emery Lumumba. Et de la manière, bah yibi ba téléphone, bah beti, bah combattant na biso, bah yibi ba moto. La police congolaise est une honte. Et on est au Lubaki, il faut reformer totalement et l'armée et la police congolaise. Ok, on a temps de déposer gerbe de fleurs. Et pas Emery Patrice Lumumba, héros national de la Congo. Mais bien le boss c'est la photo de monde Ramazan Misato. Tozali na Polo Maurice, Tozali na Joseph Okito Odimba et puis des autres Patrice Lumumba. Boni motaka Patrice Lumumba liboso. Le boss c'est Joseph Okito azala présent à Sénat. Dans ce cas ça va pour à l'époque. Vous avez remplacé Kassavubu, c'était Joseph Okito. Tout à fait. Odimba. Mais le boss c'est rapport à question. Pour la quitter la peine. Premièrement, baza bangoto ba leader na biso. Ba tata na biso, ba héros na biso, o tangeli biso, ba leader congolais. Tokotika la bossa na bangote. Mais nous parlons aujourd'hui de Lumumba parce que c'est lui qui était contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il a combattu depuis longtemps. Tout le monde a même dans les médias toutes les phrases qu'il a parlé sur le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Oh yeba nakinanu na ba Belge. Ils ont continué, les Rwandais, les Burundi, les Ouganda, qui veulent aujourd'hui déstabiliser la République démocratique du Congo. Les lois, ils ont qui marchent affrontement. Ils ont qui affrontement. Il y a un autre qui est en signe de paix. Ils ont qui marchent, il y a deuil. Marche, il y a indignation. Le Congo a perdu plus de 10 millions de personnes, sont mortes dans la marche. Aux hommes normal, 10 millions de personnes. Mais, ça a besoin de soldats dans l'Est pays. Na Beni. Il y a une carence de policiers. Pourquoi on retourne sur la policier à Kinshasa comme si c'était un assassin? On a failli être tué par le lieutenant-colonel Ouazali basé à niveau échangeur. Parce que nous, qui étaient des signes de paix, marche pacifique de la manière aux constitution et puis c'est autorisation. Les lois, on va faire des ça, parce que nous sommes là, gagner. On va ça pour les Boni bien nous poser des déclarations qui ne peuvent pas être opposées au Kawana. Les lois, pour changer de déclaration qui marche. Pour les qui marche, boss tenu et FARDC. Nous avons toujours soutenu les FARDC. Nous soutenons le général Bounzamabe, Babomaye. Nous soutenons Mamadou Ndala, Babomaye. Vous avez Baouma, général Baouma, Babomaye. Tokuma Kobanga même Kotanga Kongo et colonel Boazakunato et général Moko au risque Babomaye Pédissus. Donc, Tokuma Kokumisa, FARDC en ensemble. Tokumisa la individu parce que nous risquons de les perdre. Vous comprenez? Le président Martin Fayulu Tozala qui n'a rien à Beni, a Kumisi FARDC, a Sengi na Bana Beni. Vous comprenez? Botambola et le monde FARDC Bazali Abisso. Bo pesa bango bien sûr ba information pour bakanga ba ennemi. Donc, biso dans la Mouka, na décidé, nous ne sommes pas contre les FARDC. Nous sommes pour les FARDC. Et même cette marche au Tossaline Loy, ils allaient pour protéger les FARDC na biso, ba ko kapé ko futa bango malamu. Parce qu'aujourd'hui soldats, ceux qui a futa bi malamu té, akobuna etumba ndenge nini. Les loyo toningi ba policiers, ba militaires na biso, ba ça l'a bien payé. Bana na bango ba ça l'a bien pris en charge. Pour les soldats ceux qui sont na est pays, à ça la conscience beaucoup tranquille. Donc en tant que politiciens, nous devons sécuriser le moral bien sûr, il y a des militaires nabiso. Mais quand l'armée est infestée, l'armée est remplie de traîtres malheureusement. C'est pour ça le président élu Martin Fayulu a sénat tout ça la réforme de l'armée. Tout qui est la générauté, le colonel, le brassage, le mixage, la formation wapi.
et ça n'a sens. Voilà un tout petit peu le fruit de notre combat. Ok, merci. Merci. Oui, bande de Balandi, tu comme moi, puis l'issue de quoi l'issue. Tu vois, bon marche. Il y a présent Martin Fayul m'a dit oh balança qui bango nions na nouvelle là, ba parti politique nions surtout. Eux baza pour un changement boka oh pour tembo na changer. Ba le ba route à messe ancienne famille après ba ki ko zo batu. Na Pascal ndé ba bandi ko ti ba déposer gerbe de fleurs na bango na place batia monument Lumumba. CG. Tomoni. Donc on a merci mingi heureusement yo zalaki na biso na messe na sainte famille na ndenge tobimi ozalaki témoin ya événement ya mobilisation ndenge zalaki mais confusion eza na mboka na biso eza que baso confondre entre autorisation na information mutu oyo apesi yo information selon constitution na biso ayebisi yo que zwa ba disposition ou encadrer marche ozala témoin ndenge nini toko marcher conformément na constitution na biso mais to komi na église to sambeli après to bimi na ba leader na biso to bandi ko tambola ndeko ngai o na vivre le long de sikoyo na ndimi ya solo que avant Kabila égale après Kabila na ndimi lisusu que eza ya solo Kabila alata elongi ya Chilombo pour changement moko ezalité eloko mususu na lingi botuna langa général Kasongo bino bapanzi sango pona zuakata ya kokutana na yete. De quelle manière on peut entraîner les policiers à voler systématiquement les paisibles citoyens? Quelle rapidité ya koyiba mbongo téléphone bilamba na nzoto abatu moyibi systématique et wana il faut tolandela ngo malamu parce que na ndenge na moneli moyibi ndenge wana ndeko na ngai kimia na mboko oyo kozala te. Ok, mais ba pekisa kibino ya bosali affrontement la police ya makamona leki pour la police général Kasonga Lobaki a eu autorisation mokote 5 personnes 10 personnes en direction boulevard de Mumba Pascal batu bazalate batu nyoso basala musala ndenge longo bani. Oyebi général Kasongo azali officier bien formé aibi mibeko mais azo kweya na mutamu ya ba dictateur toyebi saki bango déjà avant que bino en tant que agent chargé de sécurité et ordre, beaucoup obéir jamais à ordre manifestement illégal. Constitution na biso lobby, il faut bon informer autorité locale. To sali information une semaine avant et il était question d'encadrer marche wana. Oyebi bien ndeko ngai. Soki osana Beni, commandant du peuple Martin Fayulu azalaki na Beni, azalaki na Butembo. Soki omoni makambo ezo leka kuna okolala te tekonanga obimaki okeko sambela ndenge tokandaki boyo zongi okuti mitu misatu ya bana na yo na maboko basi bakati batelio na basani na bazungu batie na mesa toka basi babomi yo deja ata soki ozotala ata soki ozana bomoyi yango biso tolobi batu wana bazoya kokata mitu maboko mabumu ya bandeko na biso bazana plan ya kobalkanize mboka na biso. Et biso na Kinshasa bandeko na biso na Est bazo loba biso to vandeli kaka masanga musique kobina to négliger mboka ezokende yango to telemi eloko munene na osuki sawana eloko munene lelo Congo mobimba eningani et prise de conscience mati eza mbala liboso bana Mwanda bana Boma bana Kikwite bana ya Zongo bana ya partout Congo mobimba à part Est lelo bayebi mboke dans danger, mboke dans la balkanisation. Tout ça courir le risque et il faut qu'on s'aille attention parce que bandeko oyo Kabila tieli biso na pouvoir tout ça benga bililingi ya pamba baso comprendre le côté bazui miliki balangwe miliki babosani avenir ya mboka avenir ya bana na biso yango wana biso tolobi il faut totelemela bango il faut totelema likambo oyo baya bake Congolais, jamais mboka oyo Lumumba tikila biso. Même les plus grands dictateurs Mobutu, tozalaki na ye, alors baka le Congo sera un indivisible et que tout elemi tokosala la mikano wana. Tokosala la mikano mais na tango to le baboy beni tombete ay FRDC asale musala na ye azui beni. FRDC asala musala malamu sur ordre du gouvernement aux kata Congo awande konanga. Ata Mercedes la kate opposition ozana ta radicalisme. Bino bozaka kana tete.
moi maboko pété FRDC Longonia tokinaki beni to monaki mwanya monya Mexico so bokei makambo monaki ko sala masuste atama merci za tende konanga mais de konanga il faut yeba que armée congolaise et ça armée ya Chilombo te et ça armée ya Kabila te et ça armée ya peuple congolais musala bazo sala na front et ça musala o ya ko protéger mboka oyo ba prêta serment pona yokolo musala o biso tozosala eza musala ya éveiller conscience la population pour que bayeba ke mboka eza na danger il faut to soutenir to protéger ba soldats na biso baza na front donc ngai soki o sali guerre et que population eza na conscience que danger zali ba soutenir yo guerre wana kolonga ngote o réussir te voilà pourquoi musala biso tozosala na musala FARDC zosala eza musala eza na convergence parallèle. Donc, tout ça, bisognon sonnet na front, biso tous veiller conscience ya batu pour que tous la sima ya FARDC et FARDC na mindu ki oyo basomba na mbongo na biso ya paku to futaka bango pe bazana bitumba na front. Biso chaque jour to belle la pour que population to soutenir ba force na biso. Au monique na beni basenga ki Monisco bakende pour que bana mboka batikala kosilisa bitumba wana totelamaki topesa ba conseil donc topesa ka longonya mingi na bandeko na biso bazo kufa na front ba militaire mais tobo sana te que pendant que ba soda na biso bazana front ba Rwandais bazana Kinshasa na gouvernement na parlement na ba cours et tribunaux na armée na la police ba infiltrer wana baza ba traître bazo trahir bande ko na biso na front il faut biso to dénoncer ba traître wana pour que topesa ba FARDC makasi ya ko continuer bitumba papa il faut yeba que balkanisation est-à-dire ka benité et ça partie à est Mobimba Banda Ituri Nord Kivu Sud Kivu jusqu'à na Tanganyika parti wana eza menacé yango totelemi pour que to réveiller conscience ya ba congolais ba ya ba ke mabele oyo ba koko batiki la biso mabele oyo ya Congo bisika ba kunda mitulu na biso to ko tikilango jamais mutu même pas un mètre carré jamais alors na mboka na biso mutu kokota azuelo ko ndenga lingi abima on dira dans la terre conquise donc totelemi lango longonya na bande ko bazana front félicitations ba congolais nyonso bazui conscience to soutenir bande ko na biso moko pe totalement lelo za bandeli to so continuer jusqu'à ce que projet wana ya balkanisation mboka na biso ba kotika ngo jusqu'à ce que ba tuerie ekotika yango pe to kotika bitumba na biso na Kinshasa totonde botondi merci mingi ndeko na ngai OK mais ndeko bande ko bala na yesu pa ndeko na ngai wa corridor wa ndeko mbote ndeko na ngai mbote mopanzi sango to moni bino kuna bana mess to tamboli to baloki Pascal na ndenge la police qui va accompagner sur pour la police pas contribuer na marche la police a contribuer la mboka a prendre de conscience ma marcher na bino longo pour la ni kitenda pembe na moto papa non violence to yebi mode opératoire ya bandeko yo baibela biso pouvoir yango to yaki na kitende ya pembe poto la kisabango ke to ye koluka kimia ezonga na mboka kimia ezonga lolenge kani to la musa conscience ya peuple Congo lelo ezali mokolo monene ya histoire ya Congo o yebana monde entier mobimba mokolo tozali ko commémorer mort ya grand leader national et international à la personne du fait Patrice Emery Lumumba, paix à son âme. Lumumba profité de Lumumba Bisoyot. Lorsque Lumumba avait prononcé dans son discours, le Congo ne sera jamais balkanisé. Aujourd'hui, tout ça comme on a battu Oyo Bazali ba complice nos compatriotes. Na ba intruo bali na kati ya ba institution, na kati ya armée, ba service à sécurité, la police, bango nyonso baza complice po ba kokisa plan machiavélique Oyo banguna ya Congo bazana yango. Mais biso bana ya Lumumba ya solo to telemi to lobi jamais plan na ekokoki samaka ata mokolo moko te ata mokolo moko te loba basi sabiso ba congolais ya solo mais sans que nous puissions oublier les autres vous le savez très bien aujourd'hui on parle des disciples de Jésus-Christ aussi tout comme aussi nous parlons aussi des amis de Lumumba bazali dans l'oubliette. Voilà ce que je peux vous répondre. OK, bande côté ba auto landa biso côté na marche comme la moi gaz lacrymogène le ko la mo message to message nango to bandi yango kala même ba bazana pouvoir le ba yebi ke
eza momesano est-ce que baaction yango esuki kaka mokolo malelo to bacontinuité ezali ndeko yo ozali moto ya sika te na micro osimbi elongi oyo to elongi oyo ya yo eza elongi ya sika te na mosalo tobandi mosalo bandakala oyebi oyo tokutana nango ya komelaka bagaz lacrymogène ya mosala kokangamaka ya kobetamaka ndeko cameraman oyo aza liboso nango azozwanga bilele bakanga biso na ye bakanga biso babeta biso na ye atika mosala ya journaliste atika mosala ya okanga foto ya kozwa bilili atika te bongo biso tokotika pwani tokolemba te ti Congo ekosikolama ti Congo ekosikolama nde mokolo ante obike oui tosali mosala dès lors que Congo esikolami nanu te toza na bango mayele po esili nanu te mosalo. Merci ndeko. Merci beaucoup. OK, merci bandeko balandi to komo wapi to komo na suka awa na siège to pe na résidence ya président Martin Fayulu Madidi et pas to ko ça cérémonie mokolo malelo marche oyo bandeko balobaki et salami bel et bien mutu moko ta ko so te marche salami to suki a mokolo malelo bobo sonate to kotika bino te to la kabino population congolaise bokolia biloka bien boss la toujours abonné na ndeko les to kokoma boko sepela tozo na couleur politique te oyo azola malamu to accompagner oyo place na makalisa malamu pona mboka na biso Congo ekende biso to kosoni congolais nyonso tozo na besoin bolingo ba moko mboka na biso kende liboso po to lingi mboka na biso un jour ba congolais pe nyonso bete masolo ke ba Didier Kiku bazalaka bato ebele bazaka na mboka au Congo bosalaka pe makambo mingi mpona mboka au Congo tolingi tokota kata histoire ya mboka au Congo tosuki a mokolo malelo tika te kimi ya kolo nzambe ezala na bino nde tokute mikomeza ikoya